Très bien, merci Bozali Ebele Bokolanda Biso sur Chamaloba officiel. Merci na confiance au Bokopé Sabiso Toko Singa na Binobo s'abonner lisusu Ebele Bisika Banso Bozali na Ebike na Ngonga Oyo Bozali na Beni, Bozali na Rutshuru, Bozali na Bukavu Bokolanda Biso, Bozali na Goma Bokolanda Biso na Congo Central. Na Mbujima Ipe Bozali Bokolanda Biso, donc Bozali partout dans le monde, pourquoi pas, quand ça peut bandeko ya France, ou bah contacter Biso Erdion Skopé sa Biso, bah félicitations na Mosala Oyo. Vous allez conseiller la République démocratique du Congo, ya mona ko beta CT. Na ba onon ba s'abonner te, bo s'abonner belé, bo partager, bo liker ba émission auto copé sa bino parce que zali ba émission Oyo, ils allaient ko informer bino à temps réel. Donc ceux qui n'ont nous s'abonner, bon s'abonner et belé. Naba Oyo bazali ko menacer biso parce que tous on va menace partout. Donc bisika banso tous on va menacer partout. Alors naba Oyo so va ko menacer biso ba kanisi te to zonga sima. Sikana bisabino que wana kutu ezali ko bangisa biso te parce que to sala yango na tango ya Kabila to bundela mboka. Biso oyo to zo ba lacrymogène to bundela mboka. Na tango ya Kabila ebongo na tango ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo liberté kotali sa maboye, liberté d'expression et kotali sa maboye yango la tolobiye te tokozonga simate pona ekolo tokobundela ekolo tina suka. Donc tozali vraiment menacé bisika banso ba ko menacer biso. Donc je pense que beaucoup monde na ba image même WhatsApp na biso eza bloqué ba signaler WhatsApp na biso eza bloqué. Donc moi to partager sous ba émission na ba groupe ezate yango toko senga soki boko sepela na mosala o toko sala bo partager émission yo pour ba kongomani so baza l'informer à temps réel. Donc attaque bo menacer biso boye to zali wana molende toujours pour na kosala mboka na biso République démocratique du Congo toujours na cadre ya ko informer bino masolo ya tongo to pe basango ya tongo to yelelo susu ko pesa bino basango koloba ete retrait ya ba élément. Il y a M23 na camp musique na commune de Bagira. Donc na commune de Bagira ba M23 ba kei ba sundoli ba teni na bango ba sundoli ba objet nyonso o etali ba militaire. Donc ba tiki ba sundoli na ville ya Bukavu. Donc déjà to ebisangi bino tolobi Kagame a komi na suka, Kagame a kokoka lisusu te yena nanga ba moniki ba komi na suka. Donc sengel boye ba ke na minutes oyo na kopesa bino ba information na commune ya Bagira na ville ya Bukavu ba M23 ba sundoli ba teni ba sundoli biloko na ba onyoso ba kimi ba tiki ville to pe ba tiki commune wana ya Bagira. Donc beaucoup monde na ba image to ko la sabino na minute oyo au régie ko proposer biso comment est-ce que même bana miki ba komi ko sakana na bateni ya ba M23 ba komi ko sakana bloko nyoso ba M23 ba ebina ko sundola na camp musique na Bagira na commune ya Bagira na Bukavu. Donc webi ki awa to yaka toujours na ba preuve, to yaka toujours na ba élément, to yaka toujours na ba image. Donc to kotiki la bino sko bolanda ba image. Comment est-ce que va M23 ba sundoli ba bloko na bango na ibisaka bino toujours que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akola la terre kobunda matin midi soir pour na ko instaurer kimia na partie est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Et puis donc Kagame akotambola déjà na ba makayabu na ba poche pour na kolia ko tafuna air nyonso parce que tension na yeza soumala muté. Donc bon na no série à liboso ya ba image auto ko proposer bino comment est-ce que ba M23 ba bi ko sundo la biloko na bango na camp musique na commune ya Bagira na ville ya Bukavu. Donc suivez cet élément et puis on se retrouve juste après. Oui, nous sommes au quartier D, vous voyez les conteneurs. PNC, les jeunes militaires FARDC célèbrent le départ de
des M23. Ils célèbrent le départ des M23. Nous sommes au rond-point quartier D. Ils sont là en train de célébrer le départ des M23. Rond-point quartier D, il semblerait que les M23 qui étaient affectés au camp musique venaient de partir. Telefoni ya mwensheri asinipiche. Acha iPhone nipiche. Msogee hivi, mfungule njia. Mimi nilimaliza vita huku kote. Na mimi naita basoda yetu ya FARDC wakuye. Mimi ni General Major Roland. Ndio mimi nakimbiza ile magroup armee yote. Muite basoda yetu ya FARDC barudie mu manyumba. Utapiga mpaka kuendelea. General Major Roland. Mama, hebu kamera. Pambana vita, tunakimbiza watu wote, bale bayomba wote wanakimbia, tunokoa kaya yetu, isha kwa tayari. Merci, merci. Hola, master. Antibala. Eo. Kama le basoda. Ay, cartine. Bwana ikamata foto. Hola, wajo, ba M23 wanakimbia. We. Ba M23 wanakimbia, wajo wanavala mateni mu quartier. Voilà, de retour sur ce plateau, donc Binomoro Bolandi, Animange, comment est-ce que ba M23 ba Sundoli, ba Kimi, ba Tiki Biloko na bango. Bitumba oyo, tikala bisa bino ete esito longi yango. Kasi eloko moko na lingi na interpeller ba wazalendo ba waza pe FARDC mobimba o ba ko bunda na partie est ya mboka na biso République démocratique du Congo et c'est quelque chose à la vigilant parce que jusque là ezali na information moko sûreté o ekopé sama par rapport ya retrait ya ba élément ya M23 na ville ya Bukavu. Donc lokola nanu toko yeba vérité te obi bazalaka na ba jebele. Tant mosusu ba ko sala ba jemoko alors esengeli kozala vigilant. Esengeli toujours kozala na système attaque. Esengeli te kolala ba pongi milai. Esengeli te ko rêver. Esengeli kozala toujours na position ya attaque parce que ekoki koya na buto ekoki koya na moi to yebi na nute est-ce que ezali ba sanction au Rwanda ezui de sengi na ba M23 ba quitter sol ya mboka na biso to pe ezali nini non to yebi ba détail malamu penate to ko luka ba information parce que to koya toujours ko informer bino. Alors na ko ebisa bino lisusu ete signal moko esalami ya présence ya ba wazalendo na ville ya Bukavu. Donc ba waza bazali déjà na ville ya Bukavu. Ba koti déjà na ville ya Bukavu. Donc régie pe sa biso non ba élément oyo comment est-ce que ba waza ba kokota na ville ya Bukavu. Bazali wana déjà. Moto akoloba ke ville ya Bukavu ezali na ba M23 ngana ko bino ete na minutes on a kopé sabino ba information ville ya Bukavu et yambi ba waza baza déjà na ville ya Bukavu. Alors régie pe sabino non ba image tout à la comment est-ce que ba waza basali entrer na bango na ville ya Bukavu. Les Wazalendo sont arrivés à Bukavu aujourd'hui. Bangwana bakoti. Vous voyez tous les Wazalendo se sont arrivés à Bukavu il y a aujourd'hui le 8 mars vers 15h. Les Wazalendo sont arrivés à Bukavu, ils sont là en train d'entrer. Bangwana bazo kota na kati ya Bukavu. Nos soldats Wazalendo sont arrivés à Bukavu. Leur entrée est là. Bangwana bazo kota na kati ya Bukavu. Voyez nos amis, nos soldats Wazalendo, ce sont là. Banengia sasa ndani ya Bukavu. Bakoti na kati ya Bukavu. Aujourd'hui le 8 mars vers 16h, les Wazalendo se sont arrivés maintenant à Bukavu. Banengia mouville à Bukavu. Les M23 sont fuis. Vous avez vu les vidéos? Les M23 ont quitté les sols du Congo. Aujourd'hui le 8 mars. Vous voyez? Bobale, Bamana Kuna. Masolo ya Sikaye na Kinshasa avec la société BD Nettoyage.
Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BD Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, Hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà, bitumba la biso yango wana. Ya kopesa bino toujours ba image. Ya kolukila bino ba information ezali na source. Ba information oyo ezali ya kobeta tembete. Ezali kotalisa malobaka kate me ba image pe ezali kotalisa. Bolandi na ba image bomoni. Comment est-ce que waza bakokota na Bukavu et puis population ezali na esengo akoyamba bango. Population esepeli na présence ya ba waza. Bisope toko liki a été musalo toko sala na niveau ya média atako babundisi biso. Tozali wana toko tikate. Utatango ya kabila toko servir mboka to bangate. Tosali la mboka tozonga simate. Soki bobandi ete ba menace Obo kosala biso nde kozongisa biso simatika na bisabino ete esprit esi elenda. Makambo to bandi yango lelo te. Bitumba oyo tokutani nango lelo te. Babundisa biso pe bakoko bakobundisa biso. Donc compte WhatsApp na biso ezali bloqué. Numéro oyo na sala ka boyebi yango bien oyo orange ezali bloqué. Tokotala comment est-ce que soki toko changer numéro poto lukasu kozonga na ba groupe to partager ka ba image ba groupe. Yango toko senga soki boko sepena mosalo toko sala partager ba image de façon que ba kongomani nyonso baza un accès à information à travers chaîne YouTube na biso Tchama Loba officiel. Bo partager, bo commenter, bo aimer, bo s'abonner ebele pour na kokota na masolo ya tongo pe masolo ya poko. Alors, débat mosusu ezali oye kopesa pasi komona comment est-ce que réflexion ya ba congolais et kofandisa na makambo ezangi tina na tango tozali nazalaka toujours na petit de koloba ezali ta distraction te ezali tango congolais nyonso sengela fongola miso congolais nyonso to sangana main dans la main to tia maboko na bande kona biso ba ko bunda na partie est ya mboka la biso pour kimia ekota na totalité nango nyonso boyebi ke président de la république a outil ko signé ordonnance oyo etali cabinet na ye kasi moi polémique et koti moi mingi bato ba ko loba de gauche à droite ba critique pèse ali mo ebele mais ngai na ko benga yango distraction. Pourquoi? Parce que il y a des choses où ils ali primordiales où sengel na peuple congolais aloba atalela atika la liso likolo a liso kasi oyo nga na komona na bengi yango distraction poison rwandais ndenge ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya à la petite de dire oyo ezali poison rwandais oyo ezali ba presse ya Kagame nde ba ko sala makambo aboyi. Président de la République vient de nommer sa fille comme secrétaire particulière na cabinet na ye. Christiana Tshisekedi, félicitations. Alors, créez-moi polémique et belé. Na komituna motuna nini ekotinda et créer polémique. Est-ce que parce que elle est seulement la fille du président de la République? Dans quelle loi, dans quel article ezali bongo interdit na famille à président à jouer rôle pour na ko servir mboka? To yebite ba juriste soki ba koki ko yebisa biso soki toza dans les bons ou toza dans les bons té. Et lelo na ko rappeler lisusu na bande ko nyonso ba ko landa biso na Tchama Loba officiel, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas le premier président
a nommé l'un de ses fils ou de ses filles na ceinture na ye. Azali président ya liboso te, ezala na Afrique, ezala na Amérique, ezala na Europe. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali président ya liboso te. Oyo yebi na ko nommer mwana na ye ya mwasi to ya mobali na ceinture na ye. Comme rappel, tout ça bon on a président Mobutu oyo anomaki pe fille na ye mwana na ye ya mwasi. Président Mobutu, ancien président de la République démocratique du Congo, anomaka mwana na ye ya mwasi lokola chargé ya relation extérieure. Donc Mobutu anomaka mwana na ye ya mwasi lokola chargé ya relation extérieure. Donc pour la Royaume Sabino que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tende abandi yango pe na République démocratique du Congo. Donc moto aliboso abanda yango ezali président Mobutu, ancien président ya mboka na biso. Anomaka mwana na ye ya mwasi comme chargé ya relation extérieure. Et en dehors, il y a président Mobutu toujours en Afrique, tozali na président Sassou. Président Sassou Azakino Lelo, président ya Congo Brazza. Toye bibiso nyonso anomaka mwana na ye Claudia Sassou comme directrice ya communication. Mwana na ye Claudia Sassou anomaka ye comme directrice ya communication. Et toujours en Afrique, toujours rappelé que le président Omar Bongo peut anomaka fi na ye comme directeur ya cabinet na ye. Donc Omar Bongo anomaka fi na ye comme directeur ya cabinet. Alors moi je me dis bongo ce que lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anomaki Christiana Tshisekedi loko la directrice ya cabinet na ye. Elinga ezala ndenge. Congolais to longo na ba distraction. Soki to lobito kene na niveau ya Amérique, to kokuta pe Donald Trump na mandat na ye ya liboso asalaka anomaka pe fi na ye. Anomaka pe fi na ye. Donc voilà, ezali débat moko ti o ba Congolais ba koyi kotikala na yango. Ezali débat moko ti o to koyi kofanda na yango, to banda kolobela yango ebele lokola président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a violé constitution, a violé mibeko ya mboka, a violé mibeko ya mboka te esika moko te. Alors je vais demander à la régie ce qui est d'accord nanga et balancer les bisons nous penser. Il y a confrère journaliste Patrick Local. Patrick Local a participé Makanisinaye. Et tu trouves qu'il est intéressant pour nous partager yango na masolo ya tongo ya lelo. Régie ce qui est d'accord. Peut ça bisons nous ba image tout la pensée. Il y a Patrick Local. Un autre argument est non le moindre. C'est que, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient le professeur des réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux peut-être qui ne connaissent pas le job description d'un secrétaire particulier, doivent retenir une chose. Ne peut être nommé, je le dis bien, ne peut être nommé au poste de secrétaire particulier, tout comme d'assistant, qu'une personne de confiance. Ça voudrait dire quoi? Par rapport à ce poste, le principe de la confiance l'emporte sur tout. Cela n'exclut pas que la personne nommée au poste de secrétaire particulier ou d'assistant ait des compétences. Mais il faut retenir que l'on ne tient pas souvent compte de critères de compétences ou de parcours par rapport au poste de secrétaire particulier ou assistant. Et donc, vous n'avez pas à vous poser des questions, est-elle compétente ou pas? Non. Ici, par rapport à ce poste, ne peut être nommé qu'une personne de confiance. J'insiste sur l'élément confiance. Parce qu'en quelque sorte, c'est un poste privé. C'est un homme de main ou une femme de main du président de la République ou du ministre. Quelqu'un qui rentre dans le pré-carré, dans les derniers carrés, dans les derniers circuits. Cela requiert que cette personne ait le critère de confiance. Par rapport à Christiana Tshisekedi, elle est remplie totalement le critère de confiance
pour pouvoir être nommé au poste de secrétaire particulier du président de la République. Et surtout pendant ces moments où le président de la République traverse une période complexe. Une période au cours de laquelle il doit compter avec les hommes de confiance. Et surtout, l'assistant ou le secrétaire particulier. Voilà. Donc, Binomoro Bolandi, pensez à confrère Patrick Lokala. Par rapport à la nomination, il y a l'un des filles de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de Christiana Tshisekedi. Donc, a violé l'OAT. Et c'est normal. Et il n'est pas aussi la première personne à le faire. Et ça l'a déjà. Il y a sécurité. Voilà. Donc, on dit que la deuxième Congomani a participé à ma par rapport à la nomination, il y a Christiana Tshisekedi comme secrétaire particulière dans le cabinet, il y a président de la République. Tout le monde va imaginer. Congolais, tu es spécial, hein? Des fois, il faut arrêter d'amener les débats là où on n'en a pas besoin. Polémique autour de nominations au sein du cabinet du président de la République. Yokana no kombo cabinet angwe, cabinet du président de la République. Cabinet angwe yayo te, hein? Cabinet yayo te. Si konde ni yo lingeza la choix na yo, ou bien selon ton gré. Chers amis, je veux qu'on se comprenne ici. Là, on parle du cabinet du président de la République. On ne parlait pas du gouvernement. Hein? On ne parlait pas du gouvernement. Ezali cercle ya mosala ya président. Ezali bureau na ye. Place na ye ya mosala. Ye moto ayebi moto nini akotia wana oyo azana confiance na ye. Pe azali capable. Ye moto ayebi. Et sa place n'a pas mon salate. Pourquoi quand un gouvernement part, il part avec tous les éléments composants de ces gouvernements? Pour Nani. Même au sein du gouvernorat, ceux qui gouverneur accueilli, à même ma équipe na nyonso. Des fois, ma rameza est miquée, mais vous venez ici compliqué. Chers amis, réveillez-vous, non? Polémique autour du nom de Madame Christina Tshisekedi, qui serait la fille du président de la République. Mabeza Abi. Cette dame-là, Madame Christina, moi, on est un président de la République. Aza congolaise, elle n'a pas fait des études. Hein? Elle ne peut pas travailler auprès de son père. C'est un péché déjà. Il fallait bâtir un an. Moi, on a yo. Il fallait bâtir moi nana yo, c'est ça non? Pour yo soki ozaki président, olinga kotika la ko nommer ata membre ya famille na yo moko te. Na lokuto za kanango. Olinga osala ngo te hein? Donc yo penza président, ata cousine na yo, olinga ozwa te na poste moko. Tant pe ba retourna wapi diplôme na yo, po ba pesa o poste wana yo ozotia makele makasi. Musuku tata ya D6 ezate. Mais lokolo kika batu bazoloba voilà, pour l'andiba image. Je pense que commentaire à cause la mingi ezalité. Tu t'as dit Patrick Lokala, tu t'as dit commentaire. Il y a un décorabiso congomani peo ya pesi. Commentaire rebelle ezalité. Congolais tout longwana distraction. Tout longwana makanisi ya se. Tout longwana poison rwandais. Et loba ministre ya communication et médias Patrick Mouyaye. Total la nzela moko ezali bongo insécurité topé kozanga kimia na partie est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Je vais vous rappeler une chose. Si Dieu le Père, le Créateur, travaille avec son Fils, pourquoi pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a travaillé paix na fille na ye. Dieu le Créateur. Vous savez,
Je ne sais pas ce que Zali na motomoko ko pesa confiance ko le kamwana oyo boti. Et je ne sais pas ce que mwana oyo boti akoki ko trahir yo. Je ne sais pas. Tout le monde peut te trahir sauf tes propres enfants. Moi, j'encourage le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na acte à sali. Na courage au azui. Ngai na pesiye maton. Na félicité. Je sais que là où toi tu es, na intervention à des Congomani yo pour comprendre. Vous savez, Dieu a envoyé beaucoup de gens pour sauver l'homme. Bah, Yeshua. Mais lorsqu'il a envoyé son fils a réussi. Son fils a réussi. Donc c'est comme ça. Moi, nanaye alonga. Ba Abraham baya ba kokate. Ba David baya ba kokate. Ba Moïse baya ba kokate. Mais lorsqu'il a envoyé son fils a koka. Nabo continue ya likolo. Moi nane aza pembe. Mukolo moko te toyoka Jésus-Christ. Aluka kosa la rébellion à côté de son père. Mais Satan, vous savez très bien l'histoire. Je ne suis pas venu ici pour vous prêcher la Bible. Mais au moins, tu peux savoir l'élément où ils ont la soubassement acte au président de la République à Sali. Satan, Luka, kozwa kiti ya bokonzi. Mais Jésus, même tant wa kiti na se, a Luka te kozwa kiti ya tata na ye. Je pense qu'avec ça, que nous pouvons boucler cette édition de ce matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je vous demande de s'abonner massivement sur votre chaîne Tcha Maloba officielle. Et je vous dis déjà, portez-vous bien, au revoir. On se retrouve ce soir avec l'édition Masolo Topé Basangoya. Pourquoi? Au revoir, bye.